Yoki na yoki ba audio ya Henriette Kajinga bazoloba pona Karine Mokonzi. Na yoki ba audio ya Blandine Omario na Polingoto kitoko pe tai bazoloba pona Karine Mokonzi. Aïe. Na yoki ba audio en tout cas bandeko oyo nyonso akoyoka alinga yoka o ngana koloba. En tout cas kozala cœur sensible te mais zala cœur dire pambate na yoki makambo moye kutuna tia bodio yango eza te oyo alinga yoka ngo bokende na 4G bokende na Rose Bombo officiel kuna bokoyoka yango bokoyoka yango na mulai nyonso ebongi boyoka makambo nga na koloba te bokende ciao bokende po makambo nga na koloba po nga na yoki yango tina suka na bandeli en plus balobi o balobi wana eza ndambo balongoli ebele eza ya somo na o balobi pona mama Charlotte nzambe na nga o likambo nini oyo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tangu na yoki ba audio wana, na landi yango, na bandeli yango, na yoki tina suka, e zongi, na lobi, en tout cas, bravo, alléluia. Pambate, babiloko aboye, fwezala. Bamakamba boye, fwezala. E zateke, chaque jour, tomonaka, Karine Mokonzi, akumisaka kaka Henriette Kajinga sed nanga ya malamu na Noela Madinga sed nanga ya malamu foto monaka pe ba face mususu bakokoza nango ya ndengwana me bandeko eza somote eza pe mabete eza pe hypocrisie eza réalité ya ba vie ya bato eza eloko oyo kobangisa mutu moko te bino nyonso bozawana na minute oyo batongi bino na bapire bino oui ndenge bomoni Henriette Kajinga azotonga Karine Mokonzi oui bino pe ndenge boza wana na minute oyo nazoloba na bino bazotonga bino nazokende kutu musika po ya kokanisa kamaradi olobi alakisaka musapi non na banina na propre famille na yo bazotonga yo Karine Mokonzi kote musu balobi ne pe nini akabaka te me yo pe ndenge moko na bandeli kaka na famino mama nanga ndenge bazotongo na kia kutu musika tango musu na papa no na mama no tango musu na yaya no na leki no okabaka te oyo pe bazotongo alors eza vraiment normal na sepeli nango na ndenge kosakana te na mona Henriette Kajinga azotonga oya yeleki esalinge sengo esengo kosakana te po chaque fois Karine Mokonzi kaka ba loge ya onga na koloba ba Noela Madinga ba Henriette Kajinga bazanga mabe ba sante ou bien ndenge nini po santa nga na ebika za moko eza Ingrid Kabongo amen alors sikoyo namuna ba sante bele bani ba bima non ce n'est pas possible yango wana bravo Karine Mokonzi en tout cas ozana sere ya bien siko na ndimi ozana ba sere bien tango kumisaka bango okosaka te nazoloba te nazosala sambla ngai wana nazokipe te nazomona pe te soki baza ba hypocrite ou bien baza hypocrite te menga eloko namoni surtout nga nazobase na Henriette Kajinga nazobase na Blandine Omario te nazobase na Polingoto kitoko pete te mais nazobase na Henriette Kajinga wetu Noela Madinga po bakombo wana tango Karine Mokonzi atanga yango namonaka baza ba beton eloba ye moko soki ba fondation
baza parmi bato bazala na ye na misuni boye, bazala na ye na boye na famille, bazala na ye na vie professionnelle pe na vie privée. Alors baza penza baser na ye. Me loko ezako zanga po ngai papa Robo na ndima ke baza baser na ye. Na ndima ke bazaka na bolingo na ye ezanga ki ali oyo. Ezalaki oyo batonga ye. Bafinga ye, bagangela ye ngana mona. Na lingi na privé te, na lingaki na public po ye pa komisi bango mingi na public. Na lingi penza Noela Madinga loba Karine Mokonzi yo kakate ebongaki tigra bambota mbata atongo bongo na yokangwe bima na public ekosala nga bien moko ya kosakana te pamba te mpona ndima penza bazaka baser na ye balingaka ye balingana bazala ensemble. En tout cas fona ezala bo yango na pananga soki Karine Mokonzi akabwani na Henriette Kajinga pona likamboyo. En tout cas Karine Mokonzi akokabwana na batu nyoso na mokili pona ndimi na ngate batoyo bazolobela ye babisoyo papa Robo to lobaka aza ikoni biso nde tokotonga ete ngako na boyi na kanisa mukona tonga ki mukoni me lobi kaka te lobi kaka to tonga Karine. Bon heureusement na kotela ki ye wana sali mabe ebongaki na popule na kotonga ndenge eza boye Karine Mokonzi akoki kokabwana jamais na Henriette Kajinga, jamais na lobi jamais. Po alakisi siko face oyo biso sokolinga tomona. Ye moko pe Karine amoni yango, esuye na motema, alali bien te, asiliki, akoki kolia te, yango wana eza kozanga. Oh lelo. Karine Mokonzi zwe loko, wana nde bien. En tout cas, ser no Henriette Kajinga kotika ete. Siko na ndimi baza ba ser na yo. Siko na zozela oya Noela Madinga ye pasala kaka bongo boya kotongo na nani bonga tongo nanga. Bon nga pena epteso na kobimisango na kolugire mutu po batonga na ye. Alors pananga oyo ya ba Blandino Mario ezaka mosusu po Blandino Mario ye ayapa Karine Mokonzi bafulana ye na poto makambo boy. Mais Henriette Kajinga eza likambo mosusu. Toyoka wango na munoko ne mo Karine Mokonzi pe tomonaka ba image mosusu ya kala na ba television. Alors oyo ya Henriette Kajinga na Karine Mokonzi ezala tongi soki ndenge nini ezala lobi akabaka te ezala soka lobi nini. En tout cas wana pananga na zomona ngo ezakaka histoire de famille parce que soki Karine Mokonzi aboyi Henriette Kajinga pona ba audio wana a traité ye hypocrite, a traité biloko tout et la kisi Karine Mokonzi. Chaque jour, bato bano pesa na bango mbote na tongo la muki, traitaka bango déjà ba hypocrite. Chaque jour, même na bato bako pesa mbongo, na bato bako jolo ndako, traitaka bango ba hypocrite. Po zala sir et certain, kotonga okotongama. Ato kotongama bongo te mokotongama. Okotongama. D'avance yo po ndengo zawa na Karine Mokonzi. Tokende musika, okotonga te. Bon, yo soko lingo tonga ya kotonga nanga. Ya kotonga nanga ngana kobomba. Bien sûr na yebi kobanga kotonga nanga. Mais yaka kotonga. Mais ba audio o na landi. Na lobi côté Blandino Mario de, na lobi pe côté Polingo to kitoko pe taite, mais na lobeli kaka Henriette Kajinga. Henriette Kajinga tika ko na loba kombango bien. Na PCP Henriette oyo. Henriette wana kenda. Bon, na lobela kaka Henriette Kajinga pona na kende la Henriette mosusu. Ya ser nanga to kola na ye ami da France teme, ami da de naissance, to bota mane nzela moko, to kola ne pe nzela moko, to tangi ne pe bekol bisika moko. Bon, yango na PCP mbote, soka za toujours bisika zali ou bien za vivant. Alors, Henriette Kajinga na Karine Mokonzi, en tout cas bandeko, to tia moto, oya ko tia moto ache, po ebota rando, eloko nga na lingaka. Mais na réalité, foko yeba, oyo Henriette Kajinga asali, ezakaka histoire de famille. Ezalika moko wana te, histoire de famille. Atake tonge na mutu mususu, ata tonge na mutu apusu, même soka tonge ne nemi na ye. Eza histoire de famille. Karine Mokonzi na Henriette Kajinga. Eza histoire de famille.
Ezaneti Noela Madinga, ndenge Karina Lobela biso, ndenge Noela Lobaka, pe ndenge toyoka ba témoignage. Soki likamba boyeye, eza toujours histoire de famille. Même à tongi soki na nani, na centimètre, même na Dondi, même na Cynthia Kapash, même soki na nani, même na Myriam Mokonzi. Eza kaka histoire de famille. Eza histoire de famille. Na yebi bokoloba, kuna makambo eleki makasi bakotisi na nani. Maman Charlotte, c'est vrai. Ndengi pe zaliboy, parmi kaka bato Karine Mokonzi, bango pe na privé batongaka Maman Charlotte. Menga papa Robo na kokotisa te. Parce que Maman Charlotte, à part koza Maman Charlotte, aza ser nanga ya Verviers. Yango tika na soki sango awa. Na soki si benza awa. Botika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.